nationale, les pays appartiennent à tous les Congolais. Équipe il y a parti politique était, ce sont les Marakinois. Il faut qu'on... Moi, je te dis Congo va gagner le match. Congo va gagner. L'équipe nationale, c'est pour tous les Congolais. Tala, so Congo pour les Africa Info, Souka la plaisir. Depuis Congo fait pour la pona na batabo, il fallait matcher à l'ofélé. Mais bon, tu as 5 000 francs un match, ça la paille. Maman, toi tu es journaliste. Dans quel pays? On a mis match équipe nationale à l'ofélé. Dans quel pays d'Europe? Ça c'est quoi ça? Au moins que tout ça il y a pas piquimé. Mais il y a lobby déjà, comment on a des dialogues, on va quoi aboutir le loco. Le dialogue est à l'image. Toi tu es journaliste, moi je te demande de toi journaliste. Toi, journaliste, dialogue est à l'image. On a opinion, papa, tout ça a payé, la démocratie doit régner. La démocratie. Bon, on a le bien. Tu es libre de donner le pronostic du match. Tout le monde est libre, non? Pas na démo, pas na passer l'élection, Congo pour là. Allez. Mais je te demande, dans ces pays, on a fait caractère. Basi ko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, Souka la plaisir. Notre sujet du jour, Tokolobela Mingi dialogue. Tomoni batu bakondi kofanda pendant tous ces temps koluka solution na wetalimbo mais apparemment tozomona ndenge dialogue angwezo kengelie. Jusqu'à là il y a pas toujours de solution. C'est pourquoi biso Africa Info to poussana ki mingi pembeni ya public ko tuna ba vie ya ba congolais nini baza ko penser pour un dialogue oyo. Kota la journée le 19 septembre na le 20 tout le monde ba jeune ko kufa. Nous avons perdu de vies humaines. C'est qui n'est pas logique. Jeunesse oyo lelo des ascensés à cause de relève ya lobby mais tout le monde jeunesse en apparemment jeunesse à lelo est comme négligé ba leader ya ba parti côté opposition que ça soit côté majorité tozo bimisa ba jeune est-ce que tozo te ya bango eloko vraiment bazo sengela ko bimela libanda côté la journée à le 19 si le jeune ba se manifesta qui c'était pas pour que ba ça la ba trouble ba baby ça va bien privé topé ba bien public les aki pona ba ko déposer ba mémo na bango na seni on a vu tout ce qui s'est passé là les a sengote kota la ko bungisa bato nyonso ba kufi ce n'est pas du tout gentil to penser au moins na peuple congolais to penser au moins na jeunesse oyo ils a censé que soit relève na bino lobby to protéger yango et ça là vraiment encore bien mais mingi pe lelo toza kolobela o etali match lelo vraiment to moni RDC Libi to takana za de na drapeau RDC et l'accès que to na makila ba congolais to ko gagner match à lelo to retourna ba vie à public pe kota la ndenge public ezolela liboso bandoko ta match na 2000 francs lelo directement et comme 5000 francs bazolela bazotala mbongo nanu ya kolia ezomona na te tant sous 5000 francs nezaka pas que tike la maman alamba loso alamba madeso mais 5000 francs o lisusu fa luka kota match ba prix wana vraiment ba congolais baleli eza vraiment eza trop cher pour na bango yango to kosenga na ministre Denis Kamba isoke o meka ko kata kolela ya peuple congolais mwandambo peut-être que c'est na bakondi opposition que ça soit côté majorité koyeba no moins côté ya jeunesse na bango pour que tant obimaka na nzela makama malonga et salamaka yango wana tokotambola na micro na biso ya Africa Info tokotuna ba vie ya population congolaise bayeba na koyebisa biso o etali na tina ya dialogue na match ya lelo à suivre. Mbote Ndeko. Mbote maman journaliste. Je peux prendre place? Oui, mettez-vous. Merci beaucoup. Papa, toni ko solo la nayo concernant marambozo le kalambo kana biso ming o etali dialogue. To moni bato ebele côté le makolo ba ke dialogue oyo
eza na kaka ba aventure, eza na kaka distraction. Yo ko koloba nini pona? Merci maman pour la question. Moni mboko za biso nyonso. Lelo suya congolais nyonso mboko za na kimia. En plus kimia esenga fu d'abord ko kana. Ko kana esenga fu de la place moko. Ovanda ko kana dialogue za mabete, dialogue za na bien. Dialogue za bien to vandi to kana mais que pour me dire qu'il y a qu'on respecter comme au sur le dialogue. C'est ça le problème. Parce que l'autre revend dans le dialogue to kana comme joue à makambo bosel ma mfis. Voilà mon so za na kanda ba muto sepela monte mais l'autre to vandi to zui ba décision moza valable entre batunion surtout quand ça va toquer l'élection. Ndé to ndé to vandi to comme ko avec tout que dialogue pour la élection ça la apaiser, ça la transparente et ça la libre. Bien sauté bon. Yon to senga peut-être que na dialogue on peut ça va ningi to ko kana. Ngapo na ngai na moni mabe dialogue ti. Mabe dialogue ça pèse mon ça na bien mais ba respecter ma kambo au ba sur la dialogue. Mais tu penses que le dialogue est pour le bien-être du peuple congolais ou bien ça n'a aucun peu distraction de Bamisou Bazolo Bapo? Côté la journée le 19 et le 20 septembre, tout le monde du peuple congolais Kokoufa, nous avons perdu de vies humaines. Comment la famille va perdre Batuna Bango? Pour na yo ezo salon ndengeni parce que ba Koufi baza ba jeune locaux là yo. Ba jeune wana baza censé ya kozwa relève ya lobby. Ce qui le ba jeune bazate nani o diriger mboka lobby. Ce qui le jeunesse na biso ezo kufa lokwa banyama ba nani ba o diriger mboka lobby. Ça fait très mal de voir les Congolais perdre leur vie comme ça. Et ça passe marasi bande ko neti ngai ya yo. Et puis, on a tout sur la belle femme, c'est ce que vous voulez la macasse. Et puis, ça va $5,000. Tu penses que $5,000 vraiment est quelque chose que besoin ça va vivre et abato babungi? Bon, viens mourir sensé. La vie humaine est vraiment sacrée. Attends un peu sur le pan, au sein de parce que vous perdez l'un de vos noms. Parce que la victime, la couffe de Konangé, le attaque, le possible c'est si parce que vous m'avez dit que Koufa. Et on te dit que le soir congolais n'a pas Koufaki parce que bon on peut baser un souci intérêt en boka. Togo était que ça marche et ça c'est une que bokindi que bébé se bloque battu copier vous copier ça ya bon on marche c'est que les zala anodia ça la marche na yo muto a menacer mais bien mon peut parce que la police congolaise une fois soit monika à tout moment il y a population il faut tirer ça bon attention tamboli na ba pays. La police est censée pour il y a protéger peuple congolais. Ko protéger ça veut dire que au beta massa c'est un gaz zana est-ce que gaz ko bon mutu gaz bon mutu so ba bige muta kufi ça veut dire il y a des coups de balles réels tout ça mutu ya bon mutu au moins to condamner la police a condamné et na population qui no ça mobulu na ba leader pe ya ba parti opposition mususu. Ben oui, bon, il faut condamner parce que le jour en bas c'est à cause de Bango. Il y a cause de Bango parce que c'est à cause de Bango. Le peuple congolais bimaki pour côté l'article 64 on a linéa non a liboso ça quand on de peuple congolais à Salaki. Côté l'article 73 où est allé scripté il y a élection à président de la République. Dès le belaki makamboana. Bango babimaki au moins un objectif moko. Mais apparemment l'objectif na bango ba mekaki ko bungisa ngo moi mukie. On a émission. Et on a le bi. Ndeto za boyi, to na posta ya pi parce que avant même makambo il y a le 19. Moné makambo semaine na Nord Kivu. Bado kufaki. Souci en coup de siler na to comme le 19 bado kufi sous. Parce que so bado kufa bongo parce que ça pona mboka balingo respecter ma mwa ba monter sur qui élection ça qui m'a battu ba kufate ah to qui na dialogue to bi que nous voulons plus makile ba congolais tanga c'est au niveau qui dialogue ba yo kana bien ba za compromis exact entre biso population na bango ba konzi tozala na terrain d'attente moko parce que yo tinde ba kufa vous ba mes attentes au boy ça va. Merci beaucoup. Tokomi vraiment comme na suka kota la lelo match ezobeta malelo RDC Libye lilo banoe koko zalani pour na pronostic à match aller. Je suis d'abord congolais. Celui-là d'abord équipe nationale gagnée. Équipe nationale gagnée. Ba qui est belé ba qui exporté yo pas. Mais ni bon au ba pour la martyr, ils a trop.
D'abord, situation financière en Mokéza n'a bien été. Bah, doit souffrir. Beaucoup de billets 5 000. Dernièrement, tout lundi, il y a fait que la bioté parce que tous les pays ont définitivement moins cher. Est-ce que il y a bus c'est faux comparer à pays banda. Situation financière en Mokéza c'est très difficile. Non, bon, attends, bon, ça oui bien. Bâtir le match n'a plus abordable. Au cours de au tel match au Zoni. Parce qu'il y a des 5 000 francs. Ils ont bon belé. 5 000 francs qu'on a. Ils ont d'autres familles au Basolé là. 2 jours à la Kinshasa. Parce que beaucoup de billes, l'équipe billet 5 francs. À la prochaine rencontre, bah mais quand on court, voilà comme on a pris ou on a diminué coût on a. Et nous connaissons ça c'est bien parce que le souhait tout ça qui est RDC avec la Coupe du Monde. Nous sommes maintenant pour que qu'on exporter mboka donc na 2000 francs na push pas même la moitié. Tu te vois que chaque match ça 2000 ça 3000 mais à la veille un match mais on prend comme 5000. Merci beaucoup, merci. Toko senga ba kondika ba ba ko bongisa pour l'embala simeza malamu. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Bonjour. Tous un sujet concernant le dialogue et Namakamunyo sur l'équipe le 19 et le 20 septembre au Bissonio Sotosi Komona. Tolinga Kotuna, Kota la dialogue au modèle les Okende. Vous pensez vraiment que Zara rapon a bien-être à Congo, Topeza une manière car Yako Umi sa élection pour te Mokondi a continué toujours Koumela. Bon, pensez X ou Y position, la minute aux anatina monte. Parce que quelque part dialogue les autres salama paix, d'autre part ma conclave fait tout ma conclave salama mais les logo on a la politique congolaise à moko les logo aux autres la peuple mais le biso comme ministre peuple au bossanier donc era ko bunda ba mona peuple mais era ko zo et comme sous donc raison pour laquelle pour l'angai vraiment pas sur la to kan solo la Toyokana. Mais tout le monde qui le 19 le 20 septembre, peuple congolais ko eba kobima na balabala ko manifester. Objectif na bango ezali ki ya kokekotika ba memo na bango na seni. Mais tout le monde qui onyo so eleka ki ba trouble salami na mboka pillage masase beti comment na ba jeune kotangisa makila na bango. Est-ce que wana tokoki kopesa kaka tort kaka na gouvernement topé bato ya opposition pe bazana une part ya responsabilité pour kobimisa ba jeune na balabala. Est-ce que babisa ki bango babima pona copier to pona ko bebisa bien privé topé public? Bon moni déjà quand vous parlez de population babima ki bapia ki tout le monde a net na marche à le 19 wana. Ce qu'on analyse catégorie na balabala ce ne sont pas des intellectuels. Ils ont intellectualité, ils ont la responsabilité. Ils ont population, mais quelle catégorie? Est-ce que vous pensez que bateau nyonso basaki ba trouble les aïka ba chege to mona ki pe bato vraiment un banandaku babimi na bandaku na bon mais basali trouble. Yango na zip sur quelle catégorie? Quelle catégorie va basali ba trouble? Et après avoir que ça la trouble, quelle est la solution après? Pour ça trouble ça mabete au bouki. Et vous trouvez Transco. Transco, ça ni à Matata ni à Kabila. Les ablés, on a absolument congolais. Comment manifester ça bien? Mais toujours manifester n'engenini. Parce que ceux qui débordent mes alliés, policiers, chinois. Donc, quelque part, être ça, il y a plusieurs façons de revendiquer. Il y a plusieurs façons de revendiquer parce que, jamais on a la famille en politique nous t'as jamais d'accord biso peuple voilà eloko nini okoyebisa na ba parti o nyonso basi kobungisa ba jeune na bango poko tala ba nyonso bakufi ce sont beaucoup plus le jeune tomoni ba parents ebele bazo réclamer que batu wana babimisa babana na bango te bazo bimisa ka babana batu komona ba jeune wana nyonso bakufi eloko nini okoyekoloba vraiment ko bakisa wana ya motu ya pe nini okoyekoloba pona dialogue lisusu ezo banda o ya parlement o bon pona batu bakufi pe à leurs âmes. Mais pour la partie pour batinda balabala to kosenga na bango vraiment to meka ko beta na façon mususu to beta na façon mususu to changer système de jeu c'est plus simple vous en a besoin à revendiquer tout le monde n'a pas veste bango bien ba na parlement ba na
la présidence, allez déposer votre mémorandum en bonne et due forme. Ça ne sert à rien toujours d'amener des bandits, tout ça, parce que ce qui est dégénéré, mon boulot. Alors pour un dialogue, vraiment bon, basé dans le dialogue, basé intellectuel, basé congolais, au basé libanda, basé congolais, intellectuel, mais il faut peut-être le moko. S'il faut que tout le monde a un dialogue, attends à peine on place dans un dialogue. Donc tout le monde ne peut pas être là. Ça, c'est une évidence. Tout le monde ne doit pas être là. Peut-être au moins qui parti à UDPS Libanda. UDPS Batiki Libanda. UDPS Batiki Libanda. Si les lois na minute de bi que nous apporte ça pour les. Mais UDPS ça na ba revendication na yi. O to yo ka non ko jote, o boité, to bien o. Bango ba sengete po bango ba kota faut ba bimisa ba prisonnier politique. Ko bimisa ba diomi ndonga la. Et que côté il y a côté pouvoir, il y a majorité, baboy ko salela o bango bazo senga. Mani kamba prisonnier politique on a comme impunité. Donc yo sali mabe na yo parce que prisonnier politique il faut makaka. Ce n'est pas comme ça. So salim beba, o tike non mbeba na yo. Hein? So ba kanga ki yo po o kena ko sala bloga ba papier mais yo sali wa viol. Si go ba victime wana, comment on va les dédommager? Parce qu'il y a le IDPS sur le pouvoir, donc République et IDPS c'est l'impunité. Parce qu'il faut aussi prêcher par l'exemple. Et ça c'est parce que Diomi ou bien Mouyam, non. Tu peux être prisonnier. Quand tu es prisonnier, tu es prisonnier. Il faut que le dossier n'aille pas. Si c'est un dossier vide, d'accord, mais le dossier à charger, non, il faut tirer dans la prison. C'est un peu ça. Malgré tout ce qui se passe dans le pays, Babi lo mort ka itika lo sangsabi se zaka bale. Kota la le lo bona drapeau ya RDC na Kingo na ebika Léopard et Robeta lelo. Soué no ezani to pronostic no e kokozani pour na match lelo contre Libye. Tenga moko en tant qu'ancien joueur, en tant qu'encadreur pe à la jeune donc to kobeta bango 3-0. Ba ko sous système ya film boga ndenge zalaka. Merci. Merci Babi Borozaka, toujours système à film Boukara Ndengezaka. On continue notre micro baladeur. Mbote papa. Mbote maman. Tolinga kotunayo concernant oezo le kalambo cannabis mingi pour na dialogue. Tout mon dialogue en dopier bandi apparemment eza ko aboutir en l'autre côté. Tu penses que dialogue en eza pour na bien-être na biso ba peuple congolais, to pesa nango kaka pour na bango ba umisa ba poste na bango ba politicien. Elo na lo baboye mboka na biso ya buzoba trop soto bia buzoba na ndenge nini yo owe l'intérêt na lo l'intérêt peuple soto bito ke na dialogue ngana bi dialogue ezalaka deux pays so eza en guerre ba ka vanda dialogue po ba sisa bitumba na mboka ezate biso to ke bobenga ba tu dialogue ba fanzi pona bitumba te ba fanzi pona koeba o etang et salami pour que ndenge élection salami na délai constitutionnel te bazo senga et que ba fanda ba solo là pour que na 2017 élection salama na délai constitutionnel te ko vanda ko solo soto bito vanda toyo ka ezandeti asaka na biso asakande na biso problème ezana le 19 biso to yebi bonne année et le le 1er décembre et comme le 19 décembre atika kombre biso na ba dialogue. Oh bonne année comme le 19 le Sundeni pour le 19 mandé si là tabiso totanga banchik bana totanga banchik ba misale ezate to komosa ba makamo o to ya ko sala te tout à fait mboka etambula mabe nyonso mabe bokene boye mabe to continuer ba dialogue mo bengi dialogue so to ke totali majorité na kati ya dialogue opposition ezate nini ezate bosa ndambo ya opposition ezali to mona ki parti ya Vital Kamerhe na dialogue ndambo opposition ba traître Vital Kamerhe to tumbai aza ba traître. Comment fait-il biso to lukato progresser na mboka to benga na mungunya kende yo po ke kota na kata bangunya o trahi biso to kana boete. Mais tout le monde qui le 19 année le 20 ba jeune Bobima qui ko manifester objectif na bino ezaki ya kokotika ba memo objectif ezali ya kokotika ba memo na seni mais apparemment bobo sana ki objectif na bino to moni bo sali ba trouble bobebi si ba bien public bobebi si ba bien privé est-ce que ezala ki nécessaire vous pensez que na ko bebi sande ko zula biso solution te ko bebi sana ndeti biso kitambo na mambo matobima kite to ando conserver ba on ando tala ba buzoba yango ba bengi bino ba yuma po ba jeune nyonso ba komi nyonso ba bima ki ko manifester ba bi komi na kitambo bolali apparemment ba jeune bozala raté
te commune qui tango balalité commune intellectuel bato batanga bato mayele donc bato babima qui baza ba intellectuel te poto mona ki ba leader ya ba parti ya opposition ko bima ça que bango ba intellectuel te babuzobo bato babima ki eza bien pona mboka mais buzoba eza nini tant mutabimi aresala eloko oyo azana besoin eza comme le la droit nae bino tant mutat atamboli bino bozi bo déranger peuple botine ba faux policier ba détruire peuple au moteka na to atangani nzabo soki na otambo na okenzia na ngana peza objectif boy so botine linga ba ba convaincre nzia na duno silika tambeli na ochubo okufa mais balobi bino bozobi makaka ba leader na bino bazoya bazobi misabino pona maramusu bino tambo bima libanda ba komo sa maramusu lelo sko to moni ba bazokufa na ce sont les jeunes congolais kota la ba leader ba bimisi bino bana bango bazate kaka biso na biso nde tozokufa bozomona ote ya moko pe e komi nango kobangisa ngape lelo mwana olukana bima bona otala bwenga na zo bima mwana wala lipongi na ndako. Bon, so totali leader wana eza ba intérêt na bango tezande ba intérêt na biso peuple leader ko vana po bakuta na bande na mabalia ka sani mo ba mela sani moko siko so biso peuple to telemité to tomboki te to lobité to sali na biso carrément eloko te comment te na kotomboka wana tozotomboka wana ndenga bien te biso ndem to perdre ba vie na biso bango ba perdre eloko mo te ba fandi na ba kiti na bango bazo continuer kozala ba dirigeant ya mboka yango na lobité biso peuple to bazo baté na auto sala peuple to vandi to tela bango na kotela to tela bango biso to landa selon loi ya constitution ndenge elobi pe ndenge to kana ba kana ke selon loi le 19 biso to yebi to tika na président to tika la biso moko c'est ça elo ngana loba na bango boye makambo ba sala eza parama bien te toujours ezalaka soki to na besoin ya paix ou soit mboka ekende liboso esenga makila ba famille bato bakufi bandeko bakei pona concernant ba buzobo ngana esa bango carrément batika na buzobo ezande tinga na koti na ndako bato na ofutela na monique garantie na nge sili ba pesi ngai préavis na ngai esili carrément ezande ndako bato na robima na kei na kesa ba faire na nga ailleurs kenati ko déranger bato na kata lupa on a bango siko kotala ba famille ba bungisi bato to moni ko pesa ba famille musu $5,000 tu penses que $5,000 est suffisant vraiment na ba vie humaine o bato ba bungisi mama mboka na biso mawa toujours mboka na biso mawa so tolo ba mboka na biso mawa so tali corrompé victime on comprend victime ya makambo wana mais talande ba jeune ba otambula souci ba bungisi ndeko na bango on comprend pasi na mboka na moni pasi na mboka na biso lelo na ko bungisa ndeko na ngai upesi nga mbongo mais pasi ona zona mutema ndeko na ngai na ebite pe kande ko bagisa mangai po na buzoba na bino bosala en tout cas nous a sans pitié nini ko senga na gouvernement na biso poto moni ba corps ba victime pe boye koleka nini ko senga na gouvernement elo no senga na gouvernement na biso bakola ba na mikete ba préparer to biso to préparer lobi na biso to lingi ezala na buzo bate na zebisa na majorité soki tango na bino koki botika bokende botika pe baninga basala biso pe tozwa mupepe to vanda te na bapasi bango Monsieur Kabila a régné a dondwa na biloko na bani na en tout cas bien ti eloko na esa bango basola ndenga kimia soyi muninga asali asilisi yope oye osali na ndenge ya bien azwa temps ya sola na peuple ya yoka biso to lingi kimia jeunesse na biso eleka kitoko de kwalobi tolingi kimia jeunesse na biso leka kitoko esalinga plaisir bongo pona match ya lelo babi eloko mo etikalika ya kosekisa biso ya kosala biso bien zakara bale po soki bale te tomonaki pays lokwa RDC na Rwanda c'est le président du Rwanda nde opesa biso coupe ya CHAN donc cela veut dire que match kandezo sangisa biso pronostic na ya lelo ezandi bon pona match ya lelo to ana esengo lelo totikana na kaka na mboka na biso pona auto sepela nango eza bale na musique mais esengo bale
l'équipe musique était le matin. Ya mabeni nga moni lelo. Bonga pe ni anza boka tani ya lati bo na kati musala chantier ya ngwana na kati musala na okende match. Mais vi a contenir ba bien ba puya ba bien na bango ba chaki yango esala ba tu passe ba okela ba tu mawa. Mboka ezana pasi. Mboka ezana pasi. Tozolia na pasi, tozo nyoso tueke na pasi. Moi mutu azwa 5000 francs akena ngo match. Sur moi so atiki na bana na ndaku. Après ça moi si gote na mbongo te na sepena ba siffler ibenge coaché. Au monte que mais babi que tozaki le seul pays où to foot un stade moins cher. Ya ngwana il fallait pas matisa pour na payer budget à mboka par rapport à stade. C'est le seul pays où to foot un bien moins cher total la selon conjoncture à mboka ndenge tambola. So to foot un bien moins cher parce que vie na biso pesa moins cher. Lelo passe ça na mboka yebisa ngai na 5000 francs ou soit tu n'as que pesa mutumo boy ACP la na so to to betna ba 5000 francs la fois ça monter to voir misa ba denika mai ba voir ma biso to kemba ba tela biso le prochain match le lot to foot ya biso to kota mais match zo ba match biso zo landa eza coup de monter beta na Kinshasa eza biso to organiser coup de monde te eza éliminatoire ya coup de monde to beta po to ke coup de monde lo na lo ba supporters ba fan club ya équipe nationale, tous les Congolais, tous à sensibiliser, tous à la moko, ba maman, ba papa, ata pas ces ans en mboka, tout beau ça non pas en mboka, tout à non liboso non souhaité l'équipe nationale, le n'abi que match national Libye est un peu difficile. Pour qu'on gagne Libye, t'es libre pour qu'on gagne bisoté mais le pour assurer bino victime ezali et victoire pena ezali victoire ezali bon matawa kita Libye soit biki c'est qu'il y a 5. So Libye biki et à 5. Tigata RDC consolé na mboka na ngai ata ba mama ba olela boy passe ça na mboka mais biso to sepela ata na balle. Merci. Merci beaucoup, merci. Mbote papa. Mbote maman. Papa toli kotuna mingi pona nyoso eza kolekana na Congo concernant les dialogues. Tout le monde dialogue ango modèle ezo kendele. Est-ce que tu trouves vraiment depuis dialogue ango banda qui eza vraiment pour na rare avantage ya peuple congolais to pezaka pour na ba avantage ya ba politicien bango na bango. Bon ndenge nazomona eza lokola ba avantage ka bango ba policier. Pour ce eza avantage na biso ba peuple ndesi ba twaki solution. Lola ba loko solution c'est que ça pour avantage na bango. Ça pour avantage na biso te. Eza pour avantage na bango. To mona ki mokolo ya le 19 septembre na le 20 septembre. Ba jeune kobima ba parti o to bengi côté opposition kobima ko manifester. O ezala ki objectif na bango ko kotika ba memo na bango na seni. Mais to mona ki objectif na bango apparemment et koma kiti na suka te parce que y a eu trouble. To moni ba jeune ko kufa. Nini okolo bana nyonso. Ndenge ba jeune ba kufa ki. Ndenge ba jeune ba kufi lelo to moni ba pesi ba famille o nyonso ba kufela ki ba jeune ba $5,000 mais ba famille mususu ba perdre ba tuna bango ba tikali kozwa ba mbongo wana te nini ko ikoloba. En tout cas pour ngai na moni solution fallait ka koyoka na dialogue on peut ba biloko nyonso ça te pour ce qui dialogue eleki nango bien ba biloko nyonso to ko mona ngo mais yo mo uti koloba dialogue ngo apparemment ezaka pona avantage ya ba politiciens eza pona peuple congolais te. Oui ndenge eza pona ba politiciens pona peuple congolais te eza pona ko ndenge ni ozo senga lisuka ba fanda lisusu pour que ba solo là ba solo pour ba mbulo ezala ka te oleke ba kufaka par-ci par-là c'est pas bien. Déjà kobima ya ba jeune to moni ba parti ya opposition et belé bango nde mutu bakoyi côté ya ba jeune wana kobima na biso photo battre la raison na biso vu l'article 64 de la constitution na linéa nango 1 et lobby que tout Congolais a le devoir de faire échec et non a le devoir de détruire. Balobi a le devoir de faire échec. Pour la moni penda babaluka solution. Na moni pas le Cameroun le bateau. Moi les Kambolo bate bon pour la match lelo ba bien lo mo etikali ka ko 5 biso pe ko 6 biso na RD ces match pour la match lelo pronostic na wezani le pronostic nga na moni pour la match lelo to na 2-1 wana na lobia to na 2-1 2-1 Merci beaucoup papa, merci. Babi Benge continue toujours de coacher. On continue notre micro baladère à suivre. Bonjour Tantine. Bonjour. Tony Kotuna concernant sujet na biso lelo etali dialogue mingi vraiment etali dialogue toza komona dialogue depuis ebandi mais apparemment solution ya malonga ti wana ezomona na te
Lilobani no koloba. Ah, mama. Pona ngai. Moni dialogue. E bandel nango. Kat nango suka nango na majorité na opposition. Ba yebeska ba bandek ba yebeska ba suka. La distraction de la population anande suka za nango te. Tu penses que za nango ndenge na bango baza na bango koyoka na bazo troubler peuple congolais? Mama balia ka mesa moko bagena kokuta ba réunion banganda na bango ba mili masanga pour lobi ba dialogue ba mbrouiller ma bazo l'excellent ba era pam. C'est quand la journée à le 19, dans le journée à le 20 septembre. Mingi ba jeune lokola biso nde basikoti kabiso to perdre ba vie humaine et belé. Makila etangi to moni ba leader ya ba parti wana. Kobimana ba jeune mais mingi ba jeune ba jeune de bazokufa. Ba parents mingi ba leli ke ba bimisa ba na bango te ba bimisa ka ba jeune. Nini okolo ba pona yango? En tout cas, ngana koloba boye. Jeunesse congolaise. Au fin nanda kuna bino bana tongo lié le côté, oyebi non te soko lié pe journée ango. Un individu politicien mon boyer o 5000 francs ngo yo lobby lundi bo kene bo bima bo tambola bo ça marche. Bo ça désordre. Est-ce que réfléchir moi mukie. Bana bango tinande tolo boyeko, décembre ne zo ba soke ko yinde so pende ni bana na bango na basi na baza na bango ate bazaza na ba poto ba voyager makambo. Ba yo ke na musika. Ngapo na ngai conseil na kopesa jeune congolaise eza nini soki babengi yo oh non soit 5000 4000 lia poza mbongo mboka lia na yo mais pesa bon peu conditions bino mondimaka ba el bobo sala bino bo conditions ezala te ye chef na yo wana soki par exemple ngene na opposition par exemple ya chichi seke di liboso obi papa biso to zimbo to marché mais yo ndeza liboso biso to zana sima mais moni te ke nyaso bazotambola na ka pona bien-être ya Congo po to moni pe dialogue Congo depuis bandi za ko aboutir na l'autre côté peuple congolais étalike article 64 na linéa na ngwa liboso la constitution et le bin abiso que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui cherchent à prendre le pouvoir par force. Kasi on dozo le belate mama. To ndibi na biso ke to kufa mais kufa ya pe cause moko malongati. Ok, kufara vaika boy. Pona yo cause o ba kufeli eza malonga te. Ati wana eza buzoba. Wana eza buzoba. Siko tango ba kufi. Lelo nga mo na tele na télévision lelo na tongo. Ba famille bazo déclarer o ba bembe ba check na ba morgue so il fallait pas pesa ba $5,000 so ba combien. Ti lelo bi e bembe ga mort po ba kunda problème. Bon so to mo kufa 1100. Tu penses que $5,000 pour la moto à Koufi, est-ce suffisant? Ça ne signifie rien. Ça représente rien du tout. En échange, il y a vie humaine. Et c'est le côté. Et c'est le côté. Bon, il y a biso. Te photo lobe la cause ya mboka na biso. Mais tout ça là on a ndenge moko sengel. Ba politicien ba do embrouiller biso. Suite ya dialogue. Et yebani na ba yebi yango. O mo konza ko longwa na eta ko tika la rara. Et yebani nango. Ça sert à quoi? Merci beaucoup Monique Olobi, vraiment tellement bien. Olobi mingi. Tozo continue micro baladeur. On continue toujours de demander ba vie à ba congolais moko na moko toyeba. Nino bon bazo kanisa na nyoso ezole kanamboka. Mais on continue toujours à dire que les lots match ezo betama. Déjà que tu as vu que RDC a gagné Libye, donc et l'autre ça a bien kayangwana. Malgré les circonstances à pays, les anara peut s'angisa, bisoto c'est kaka, tout le monde moins stress et ça ira bien. On continue notre micro baladeur. Papa. Mbote maman journaliste. Papa, tout le monde est au bout écouter les matolinga que tout non mingi concernant le dialogue. Les communes ont collaboré un dialogue. Tout le monde dialogue depuis banda qui est à quoi aboutir ne leur remonte. Solution jusqu'à là, solution ils ont makate. Nini oyo collaboré. Bon, on a dialogue on a monika keno ezanango lisanoa. Eza vraiment dialogue oyo ba congolais ti. Eza ba congolais eza sko ya banani. Poto monyango ezo sama na Congo, ya ba parti politique ya Congo ndezali na. Te ba parti politique ya Congo ezate kuna. Exact, hein? So la ni bien. Moni UNC na kati, to moni PPRD, donc to moni majorité na opposition, na parti civil. Maman, pour votre information, UNC a un fondateur et a PPRD. So pendant l'année biographie, il y a présent UNC au Monakino a un fondateur parmi bateau basala PPRD. Il y a un fondateur.
Donc akei kuna atanki mutu a PPRD asala boye mais biso pour na dialogue vraiment biso to ba congolais o pena ya makila omoni ndenge lelo yo na kangi pena drapeau ya Congo na mutu, ça veut dire makila wana esala pasi. Si côté la journée le 19 na le 20 tout le monde qui ba jeune kobima ko manifester. Apparemment ba jeune ba bosana ki objectif na bango ezaki ya kokekotika ba memo na bango na seni to moni ba jeune ko kufa lelo comité na niveau ba koma ko pesa na ba famille ba $5,000 na o etali ba vie o to uti ko bungisa nini ko koloba na komona ba jeune o baza censé ya kozwa relève ya Congo ya lobby mais bazo kufa makile zo tanga na mboka nini ko koloba na Maman vraiment yo sala pasi nga moko ndeko na yo nazana elembo ya le 19 na lembo o eza lembo ya le 19 donc tozalaki na biso bien kaka bato moko babima baya provoquer bato bakena otika memo wana mais balobi apparemment bino nde bobanda ki to moni bino ko bebisa ba bien privé ba te e ko makinde ni omone bembe uti ko leka eza ya muto akufaki jour wana jeune a jeune baboma e jour wana netenga ndenge na sabona ko bimate na nzela na bana déjà ko attaquer ko piller maison à bato boy donc il faut za liboma to bana ko kene to kene ko tika memo wana ninge basenga kibiso kola ba policier nde babanda bino nde tinda ki vraiment ko bebisa ba bien privé pe public policier azapo na population policier aza politicien te na pays nyonso régime changeaka yo policier to yebi yo na quartier okozala wapi les jours régime ko changer donc ezalaki kaka mission na bango bazali kotinda bango ke bosala boye or ke za musala na bango te eza ba policier ba provoca bato ya marche à jour wana or ke droit de l'homme ezate na Congo il faut ezala mututu aza na liberté soka monique note ezotambola te il faut s'exprimer. Babi droit de l'homme on mona na katang bakanga bakuluna mais comment na ba vibo ekobeba kokufa droit de l'homme ezate mama na ebiso na Congo droit de l'homme ezate na lingite na loba mabe po ekoma keno te boye te mais tozana problème balobaka keno groupe moko te eza mabe nenge toza boye kaka yo nde chef na biso nde okozala en tête. Peut-être pas entourage nde za mabe tam sous en tête azana est bien mais entourage nde muteza bien mais na toutes nos questions jour ni président de la République pardon à se communiquer na bakino pesanga datango potoye bakino azama lamu comme ça entourage na ezama mais tout le monde a pe na époque ya Mobutu tout le monde a tam sous ba jeune étudiant ba sangani ko ke vraiment ko luka eti et place oye azalaka pour que ba solo la nae. Est-ce que bino peut déjà pour mécano ko sangana bo sangani nanu bokei vraiment soit na cité de l'oya boké vraiment boké to luka mokonza mboka pour que to solo la nae mais na dialogue en waza kutute azo sala ba voyage ko kene otala papa ko kene osta ko tala soki na dialogue c'est normal na dialogue déjà ya za censé à cause pour que parce que aza censé ya ko ya ba une élection ko ya aza censé à cause aza censé à cause siko dialogue ba salela on ça c'est ça le problème soki azate ça veut dire il faut yene mbongo azunyo soit na poche asali sélection ndenge mibeko likonzi lobby asali sa élection comme ça muto yo arozala a représenter azwana nenga bien siko nini ko loba ba parti politique opé to moni ya opposition ba babimi ko bimisa ba jeune mais mingi bango babima kana bana ya batu babana na bango ba nièce na bango ba neveu na bango to mona bango te kaka population oyo ya biso ya Congo. D'après ngai en tout cas ezo sala passe pour na parti politique oyo ezali ko bimisa trop ba jeune ko bomisa kutu ba jeune ozo ko bomisa kutu ba jeune bana na bango na ba poto na ba vie moko ya vie ya epi donc biso awa bana ba bola bazo bimisa bango ba sacrifier biso après bango na butu ba ke kuna ba vimbisi mabumu na bango en tout cas cette fois-ci biso tozaka posa ya paix wana un message mo clé tozaka posa ya paix. Bipo sa pe babelo o ka ezo chabiso mikolo na peza kaka bale po soki bale te soki bengete vraiment eza pas si mingi to moni opena drapeau à Congo pronostic no ko zandeni pona match ale pronostic nanga d'abord eza ke pour Congo apola nanu 2-0 yo bioza makila Congo mazo senga pronostic alelo Congo apola Congo apola nanu 2-0 pona nini parce que na dialogue
tango bapesi bapréalable bapesi mosusu match toko tofele na ntango dialogue ezosalama match fo ezala ofele match fo ezala ofele mais babi ke kota la kesi ya seni baza na mbongo te peut-être mbongo ya match wana nde kokota na nini recette ya match ya lelo nde peut-être bakobakisa pe mpona budget ya nini ya seni mpona tosala baélection mama bapesi yo mosala oyo osala yango pendant 5 ans osali te etikali journée moko obandi opesa baraison ke non ça va na osala bainterview bapesaki yo 5 ans bapesaki ye 5 ans donc asalisa élection donc wana raison kutu te mibeko lobi bo bapesi 5 ans donc na 5 ans esali te yo osomona donc etikali nango bamiko ba 2 mois oyo impossible élection moto anommé moto aseni aza ye moko aza mwana na ye mpena ya poche impossible makambo wana ebanda ke non tokoteka ndembi poto obe match alelo nde yango nde opesa mongo ya kosalisa élection donc bakanda moko toza nango kokondima te donc mpona yo mpena Congo lelo epola lelo mpena Congo ndenge na bona congolais mais po ekende siko po ekende bie Congo apola nano 2-0 match fo ezala mpena ofele Congo va gagner le match. Congo perd le match. L'équipe nationale, les pays appartiennent à tous les Congolais. L'équipe il y a parti politique. C'est ça le mal à Quinois. Il faut moi je te dis Congo va gagner le match. Congo va gagner. L'équipe nationale, c'est pour tous les Congolais. Tala esengo bato baza nango lelo tala esengo so Congo pole ya kuzali yabi Congo fait pola pona na batabo il fallait match ezala ofele mais boche bache 5000 francs ya match ezo sala passe maman toi tu es journaliste dans quel pays wanami match équipe nationale ezala ofele dans quel pays d'Europe ça c'est quoi ça omonika tout à matete moko ya bato moko ya ba pikime. Mais il y a lobby déjà, comment on a des dialogues, on a quoi aboutir, on est là. Le dialogue est à match. Toi, tu es journaliste. Moi, je te demande de toi, journaliste. Toi, journaliste. Dialogue est à match. On a opinion, papa, tout ça, un pays où la démocratie doit régner. La démocratie. Bon, il est libre de donner le pronostic du match. Tout le monde est libre, non? Pas na l'élection, Congo Pola. Mais je te demande, dans ce pays, on a fait 40 ans. Qui a organisé des élections? 40 ans. Tous ces gens-là qui crient état avec nous, bah ça va élection. Là qui s'en gagne, t'es fait comme batteur. Yo, chaîne nini. Afrique Info. Là qui ça. Naza kutuna yo 40 ans. Vote zelaka. Bon, maintenant Congo Pola, Congo Pola, azakutuna batouage na na stade. Apui na on ndaku. Tota na pays mususu batouage na na stade. Yo apui na on ndaku. Bon, s'il vous plaît, papa. Tout le monde que y a une opinion, y pose une opinion, non. Tant que le mal c'est quoi de vous autres les journalistes. Il y a aussi des opinions, il y a Mabé, opinion Mabé. L'équipe nationale, Landa Mama, équipe nationale, équipe nationale, Kanga Yayo. Équipe nationale et ça parti politique était. C'est ça, et ça manque il y a instruction il y a pas congolais. L'équipe nationale et ça la parti politique était. Ça c'est le sport. Parce qu'il y a bien un sport, on n'a pas un pronostic, Congo est pour le mal au Congo c'est quoi? Ce sont les journalistes. Parce que vous défendez n'importe. Nous on défend rien, on ne fait que demander ma vie à battre. On défend rien. Il dit ceci. Lui dit que Congo pourra pas que dialogue est à la matin. Qui bloque? Dialogue n'a pas bloqué. Mais moi j'ai vu des accords signés le 18 mars. Et pas d'ici par l'idée ça fait que PPRD. Mais nous avons vu aussi le 19 et le 20 décembre, les jeunes perdent leur vie humaine. Mais alors, bon. Bato na bakufi bato opposition oyo bakufaka na tango ya match bakiti batala bango bakelota ba famille na bango. C'est ça que nous devons regretter. Bato bakufa ba pied biloko ya bato abatu. C'est ça le mal. Bato na bakufa na tango ya match de chrétien na opposition ya kana kotala batata na ba mama wa kalelo to moni isusu bakufi lisusu bazo pesa ba 5000 na ba. C'est ça que nous devons condamner.
on n'arrange pas makambo. Kasi yango ndeko alobi na batanga boto uti ko perdre batu mboka eza na situation moko ya bien te fallait nde match ezala ofele lokwa ba che match 5000 yango ya lobi photo pola Mama tika biloko wana. Dans quel pays va ça ba match à FIFA ofele? Dans quel pays? Tera cité ngai ba Congo. Cité pesa ngai comme a pesa ngai ba bio pesa mboka o mona Libye RDC. Libye RDC awa match ezalaka ofele. Libye RDC awa match ezalaka ofele. Mais non c'est match on wana ofele. Yo mutechaka yo. Merci beaucoup, merci. On arrivé vraiment à la fin de notre mission. Voilà, tu kolanda population congolaise, tu ko répondre à la question on qui ototuna ki bango. Donc dans un pays moko boy la démocratie doit régner. Mutuna mutu apesi avine to kokole bisa mutu teke koloba boete loba boye mutu mutaza libre na koloba oyoye asepeli nango. Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin. Là je tiens à remercier mon caméraman Maël Sadiki, Mukuse Atalo, Mwana Maël Kandeti Kombo Naye. Je tiens à te remercier toi mon chief, Franck Stemai. Je t'aime beaucoup mon chief. Malgré le tempête, on tient toujours les coups. Je dis encore merci. Merci à toi, Percy Louis Koda Bible, Minon Louis Koda Bible. Merci à toi, De Flex, mon directeur Arsène Moulosa. Le linge sale, c'est l'œuvre en famille. Je dis encore merci à toi, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Megan, Gogan, 3 fois d'embo de moi. Valérie Mouniaga, hein, monsieur le sérieux, autrement dit winner. Je dis encore merci à tous ceux qui m'écrivent, merci à tous ceux qui m'appellent, sans oublier mon grand frère, hein, Théophile Munganga l'intellectuel, Morientaise, Prince, Lisa Match, attaquant de pointe, salutations, nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Je dis encore merci à Nora Balouzi, autrement dit Rianora. Hey, je ne suis que leur gouverneur. Appelez-moi Gouv. Sur Terre, il y a des gouvernants et des gouvernés. Ça reste à savoir qui sont ces gouvernants et qui sont ces gouvernés. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde et bonne suite de programme sur Africa Info. On se retrouve prochainement. Bye. Keba siko makambo bandi awande bokozwa makambo solo na Africa Info système ya kokoti. Africa Info, Souka la plaisir.